wana mugimba nzambe pe atie loboko siko alamuki quand même ma connaissance ezongi pe makande ezo déranger na ba fièvre ezo matande makasi et bien azalaki bien pe ba malade ne tozalaki pe na ndako azalaki bien avant ba malade yango tozalaki ne kutu banzembo tout ça ndako banzembo do wa d'habitude et puis le lendemain ba 5 heures habiter ma porte jour avec toi nazoka bien tazolenga na sambula avec toi nazoka bien tazolenga et puis naé asenga remettre na pessier ba remettre ba remettre do ekalimaka tout ça va douleur pessier à s'allonger n'attendait la s'allonger naé à se reposer après bah 8 heures boy na mona betelinga support ça ne va pas avec toi tout ça on aura bien tazolenga na sambula na malili azoganga la pessier sur remettre on à se maîtriser journée on est les kaki des lobbies à la moyenne ne peut bien ça toujours allongé là c'est toujours allongé on a bolingo motema na ngai Yesu avanga na linga oyo mutolinga kinga olokotinga na potopoto osufolinga obenginga na kumi musali na yo nalingi yo oyo batela ngai aponi yo nde bolingo na ngai akale nakosalela kimusuka ya bomoyi ata na pasi na aponi ye